La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali bandeko nanga moto epeli makambo ye makasi makambo ekomi na niveau moko ya malamu mingi te. Bandeko bolandaka biso bandeko mingi bolandaka réseaux sociaux bao bolandaka internet na miniti oyo bozo yoka tope bozo mona likambo nini oyo ezoleka na réseaux sociaux pona Noko Décor. Décor azali bongo comédien oyo azalaka na ye alikaka na ye partout asalaka na ye ba théâtre na ye na kimia nyoso kaka ndenge ezalaka. Alors boko kamwa boko tuna Décor problème yango eza nini nani aye lisusu na likambo yango est-ce que likambo yango eza ya solo to eza lukuta yango bomoni toye poto ya ko confirmer to poto ya kolobela yango awa na Ursule Botelwa TV. Bandeko balandaka nga bayebi, bandeko batalaka biso bayebi, bandeko bayebi Ursule Botelwa TV bayebi ke nga alobaka na bino na yaka liboso na bino soki nazwi matière nanga complet donc soki eza incomplet nakoki te koya liboso na bino donc bomona nga liboso na bino soki matière nanga namoni eza complet soki natali pena oui esengeli pena na ya koloba ta yango ekoki na loba nde bomonaka toyaka liboso na bino pona kolobela. Bandeko bolingaka biso boye imalamu soki ezambala na liboso koti na chaîne na biso kande tolobaka si c'est la première fois que vous visitez biso en tout cas tango zo s'abonner ko bosana te activer les biso ka cloche de notification pour cloche de notification et permettre yo prochainement tango tozwa na ba analyse na biso okolanda biso esika nyoso kozala veut dire partout oyo kozala okolanda Ursule Botelwa TV yango na lobaka tango s'abonner activez les biso cloche de notification pour que olanda biso partout et place nyoso oyo okozala. Aimez les biso vidéo, en tout cas bah j'aime na bino, et la meilleure façon au bino bo soutenir à biso. La meilleure façon à soutenir biso isa ka bah j'aime na bino. Et ngana lubara, na sambela rapona ba abonné na ngana sambela rapona bato ba soutenir à biso. Nasambela rapona bato ba soutenir biso pour grâce à vous donc grâce na bino biso tozali donc bo soutenir biso partager biso ba vidéo partout et uzala malamu mingi bande konanga tolobela na likambo ya comédien Décor. Tout le belana nous likambu ya Décor. Pourquoi tu es le bela likambu ya Décor? Parce que tout moni réseaux sociaux et peli moto ba makambu komi koloba ma ebele bele liboso ezalaki problème ya mama top bato bayaki kolobela oh mama top écoute oh boye lelo to moni ekomi Décor ilonga. Elo moko nga na lobaka bato bakota awa na Ursule Botelwa TV baebi. Elo monga na loba mingi kota ba comédien. Lelo bato ba créa, bato ba sala ki ba rando ya ba comédien ekoma ebele. En tout cas, eza vraiment ba fan, eza vraiment ba chroniqueur, eza vraiment ba communicateur.
Ba fan to pe ba communicateur bango nde bayaka opelisa moto na dossier ya séparation ya ba comédien. Boka moi botuna nga pourquoi na lobi bongo kande na ebisaki bino nazalaki pressé ya koya na analyse te na makambo nalingaki na vanda nakangisa pena makambo nyonso na réfléchir très bien nazwa ba matière très bien pour na liboso na bino kolobela likambo. Mais ce que j'ai remarqué na dossier oyo ezaki ba communicateur nde bapelisa moto. D'accord aleka na émission moko kala alobaka na émission eza audio te lolenge bino bozo ya koloba lolenge bino bokanisa eza audio te. À un moment donné bolukaka te ko stressaka ba comédien. À un moment donné bolukaka te ko kabola ba comédien. So na loba likamba o kabola na loba bongo parce que ba comédien bazoza la diviser par ba communicateur topé par ba fan. Likambe mission décor alobango kalake aza signa contrat na Belvite aza fruit ya Belvite alobango kala qui a signé contrat na Belvite aza pe fruit ya Belvite mais aza famille bota eloko wana décor alobango kovanda kolala kolamuka matière na réseaux sociaux ezate batu bake kundula eloko wana po baya koloba décor a manqué Belvi décor a lobi mabe batu bakomi koki ma Belvi décor yeyo Belvi kebana décor Belvi binonde bolukaka polémique ezala binonde bolukaka rando ezala décor tanga zoyoka biloko yo selon ye pensée na ye akanzaki bata famille bota nde baotinda leo tokoma mona ngo même na TikTok so koti na TikTok omona ke yana ba groupe mususu yana batu mususu bafongola ba compte TikTok aza ba kuku bafongola ba compte TikTok na kombo famille bota po créer karando po créer ka kofinga ebi maloko aye mtazo finga koto or eza onka koto azo finga pona ko créer problème babiloko bo sala to sala ngo lelo pona gagner ba vue to sala ngo lelo pour gagner quelque chose mais lobby et futa mabe D'accord afingami menga na moni eloko moya mabete D'accord akabwani na Belvite D'accord ana problème na Belvite D'accord atourna na Belar na mituna nga moko tongo bosala yango tongo boluka kosala babiloko aboye bozaka na posa bato nyonso baki ma Belvi mama topa yaki awa mama topa lobi mabe mama topa sali boye mama topa sali boye baza ba comédien comédien pesaka position te poza na posa a jouer partout comédien pesaka position te po azana posa te a se limiter à jouer kake place moko ana posa te azana posa a jouer partout po a kolisa lisusu domaine na ye succès na ye emata mais lelo ba comédien na biso ba komo jouer sika moko ce que joua a foti kalaka a pourquoi parce que motema mabe ya ba chroniqueur motema mabe ya ba communicateur na lubango communicateur auya na ekoluba chroniqueur auya na ekolobela yo mais aoluba beaucoup plus pour a gagner ba vue na ba contenu na ye mais aoloba te po pio conseil aoloba te po kota likambo na yo aoloba pete po aboma moto po ayebi ke soki ya lingi aloba po aboma moto kopi na ye ebebi na yebi te so na okosa ayebi ke soki ka ya bimi aya koboma moto kopi na ye mbala moko ebebi efoire alors moye ye aya koboma moto liboso na biso ezate mais eloko wana namoni ba leader ebele baoyeba eloko wana te ba leader ebele baoyeba eloko wana te théâtre baby namoni ekomi soki matière eza te
il faut bobando luka ba matière na be émission akala ozo émission akala ozongiso tomboli parti moko lelo na yo mona video moko o papa Serge na Gingombe basala video wana kala ya bakala video moko papa Serge na Gingombe basalaka yo Bellevue yo mayelele ka video wana ya kala bo excuse. Mena yo mona video wana etombwami banani batomboli video wana banani balobeli video wana banani baliba créer polémique na video wana boka bola ba comédien tant boka bola ba comédien bozwa nini oui bo gagner ba vue na part na bino mais tant baninga ba ofingama bino bozwa nini tant baninga ba ofingama bino bozwa nini soki lelo dinoko décor a longwe aboyi ko sala lisu ba théâtre pas Bellevue bozwa nini bozo ofinga bozo kosana na ba faux compte bo bimelo kwa ba famille bota mais en réalité ba famille bota te muto alingaka star na ye ayo créer les problèmes ité ayo créer ni problème même pas bateau baza nzinga na ye même pas bateau balandaka o basala pas na ye aluka ko créer problème ité bosunga musala théâtre mata bosunga musala théâtre mata lelo bozwi na kombo ya mwana décor o akufa za invité botomboli yango bozwi na kombo ya mwana décor mwana o aza na vite bozwi yango botomboli boye nango lisu na réseaux sociaux boye lisu kolobelango na réseaux sociaux lelo bozara susu congolais azara susu na susite congolais azara susu na mawa na motema te na mituna yanga moko mawa na mitema na biso ba congolais ekenda wapi mawa na mitema na biso ba congolais esila mawa na mitema na biso ba congolais tobwaka mawa kongola bwaka mawa to ndenge nini kongola bwaka mawa bwala na mawa te muto abungisi mwana na ye alela pasi ya papa mais lelo bozwi mwana ya décor o aza lisusu na bomoi te o esi abunga awa perdre molimo ne kala o molimo ne esi ekenda epa tata nzambe ange loi batanzambe lelo botomboli mwana ngani na miniature. Pourquoi? Parce que papa na les qui na émission papa na sala ki boye papa na se Bellevue ba kimiye Bellevue ba salier boye non décor akoki ma Bellevue te décor akoki ma Bellevue te nanya nzimaka lelo un jour que si la kwa akabwana na peshanga nanya nzimaka est-ce que mutu moko kaya konzima ke lelo nani sila ko kabwana peshanga mutu moko ko kaya konzima ke lelo sila ko kabwana Bellevue mutu moko ko kaya konzima ke lelo sila ko kabwana dinana mutu moko ko kaya konzima ke lelo sila ko pe ko kabwana ba pape lumbe. C'est la vie lelo ata décor lelo akabwani na Bellevue kanzi ozalaka oyaza yango te kopekisa Bellevue akomba filme yango pete eko changer Bellevue kumusala yango pete kolongola Bellevue façon nini ya kokomela ba filme yango te toluka ba polémique te biso nde totsa bango na erreur biso nde tobebisa mitema na bango aovanda lobi o do ya tindi bat bafinganga oke na oleka sukuna te o ya sali bwana okene subo ete njoka aza innocent ya pamba bokoma ka kozela mutabimisa mwa liloba moya mukie pour que liloba wana botombola ngo ekoma ba chantage pour que liloba na botombola ngo ekoma awo yo lobi koto zongi olobi mutu na mutu o mérité musala na ye
mutu na mutu azo mérite botika bango mutu na succès na ye succès babotamaka nango na lobaka ana succès na ye décor ana bandenge na ye botika ye na bandenge na ye ata soki alobi alongwa wapi autika la décor epi baplace oyo alongwa échange te échange te lelo bokoma olukaka nyonso belle vie soka mutu aza pembe na belle vie akomi na problème mutu soka aza pembe na belle vie akosola te aloba te asala eloko moko boye te aza na droit ya kosala te erreur te aza na droit ya koleka ta boye po aloba te soki alobi boye rando soki asali boye rando soki alobi boye rando eya kitoko te biso moko to kabola bango bo asime bondi mango ke bino mo bo kabola ba comédien to kabola ba comédien poani eza batu mususu à part be émission ba comédien à part ba analyse ba comédien ana analyse moko te o sala o etambola ana analyse moko te o akoyeba ko sala ngo très bien ya omoni ena batu mususu batiaka pe mabolongo na bango na se pona ko soutenir rando ya sila na belle vie bato ebele batela yango mabolongo na seke bayoka na te po ebike ya zo lia na sima na bango ya olie saka bana mbongo mabe bokoma ko ya ofinga bomona belle vie yango boye na ucho yoka o musuku na zoloba bilamba ngo asaleli publicité bapesi ata moko te alata ngo tonzima me belle vie azolata bilamba ngo basaki to mona zo mema bomona kisaki mema kite na ninyo na tanga kenda hipoto bomona kyango te bomona ensemble o alati te anzela ya blé ciel wana ya blé de nuit bomona ngo te botika ba comédien ba vanda bosala ba succès na bandenge na bino mutu na mutasala succès na ndenge na ye mutu na muta bunda na musala na ye pona succès bunda na musala osala pona succès mais ko bunda na succès na sima kombo baninga te na oki motema pasi komona mwana décor wa kufa komona mwana décor wa vanda komona décor o alela lelo boya décor yo totala yo kobala te c'est pas ça c'est méchant eza ki motema mabe et motema mabe boyebi te pourquoi moi ça décor abota te boyebi te est-ce que peut-être eza nango bango moko nde bazwaki na bango décision wana ke babota na bango sikote mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye nga na kamwaka bato mosusu nde tokomisaka problème ya bato mosusu ozwi yango okomisi yango lokwa problème soki ndenge nini ozwi yango okomisi yango problème lokwa soki ndenge nini eza kitoko te babiloko mosusu tosalaka esalaka bato pasi na motema sans yo yeba yo osanuka émission yo oyanuka ozoloba lobi na suka na poste na zwa baview me yebake esalaka bato pasi na motema to yebake esalaka bato pasi na motema parfois toluka te kobomaka wana eza koluka koboma motema ya bato wana eza koluka kobebisa motema ya mutu soki décor akobebana na belle vie kandi etali bango elingo lakisa te ke so décor abebana na belle vie kandi nde belle vie nde soki belle vie musala esili so décor musala esili non belle vie aza poutine écriture bomoni bana oforme donc ata abebani na décor lelo aozala aoformaka kaka bana belle vie aforme bana mike tomona aforme bana mike bakomedi boa bato mo boye mpasi oyo euti kokomela oyo euti kokomela nani oyo euti kokomela dingizwa yo eza problème moko eteya bacomédien ebele maintenant kamo bacomédien boteya mate même likambo ekomeli dingizwa yo eteya bino te likambo ekomeli dingizwa yo bacomédien eteya bino te en réalité likambo ekomeli dingizwa yo fo eteya bacomédien ebele
Mais nga noka musoki likambo wana ezote ya ba comédien te. Ba comédien bozo kufa. Bozo kufa ebele. Makamba mabele kibino na ba matanga bokomi na barando tala makambo eleki na ba matanga mama linga. Ona o mweba pesa na mbote ezate po ani motema mabe vandi na kati ya motema. Ona o mwebo lingana ezate po bozwi motema mabe bokotisi na musala. Bozwi motema mabe botie liboso na musala na bino ya théâtre boko lingana ndenge nini. Boko zana bolingo ndenge nini. Bandeko bozongela théâtre akala. Bozongela motema malamu akala. Bolanda ba communicateur te. Bolanda ba fan te. Ba fan na ba communicateur ba bomi musala na bino. Bolanda loyengana tende bazo kosa bino. Oh, bazo kosa bino pona ba intérêt personnel ya bango moko. Bazo kosa bino pona ba intérêt personnel ya bango moko. Et ça ba intérêt na bino te. Succès si laka. Lelo bomoni Jérémie. Jérémie akomika. Jérémie soka sali babloka ya mafinga ta kotale mate. Jérémie akomaka koloba loba kubwa kila bokela batu ba jeton na ba koloba loba. Bosa la kitoko te. Bosa la kitoko te bandeko nanga. Bosa la kitoko te. Boluka nzambe bozongisa nzambe na mitema. Boluka nzambe bozongisa nzambe na motema. Bozongisa nzambe na motema. To bando vandaka d'accord asalibwe ko fingana d'accord botikela ba comédie bilo makambu na bango botikela ba comédie ba makambu na bango moko. To lala sute afingi belvi afingi sila asal to lala lisute. To lala lisute. Boyaka ko bebi saka batu mitema po batu aloba belvi kutumta salibwe belvi asali eloko te. Belvi atindi mutu te. Boyaka ko bebisa batu mitema po ya to bebisika to ya to kosa kosalika mpona décor to bebisa mutema to kosa kosa po décor akima belvi yango ndeza baposa na bino po décor alongwa kuna asilika longwa kuna bo finalement bozo luka nini tozana na makambu ya mama linga na sotiela bino video moko bandeko nanga bolanda na oki pasi komona comédien munene lokola mama linga alobaka lisute. Na oki pasi komona comédien munene lokola mama linga alobaka lisusu te. Mama linga bela alobaka lisusu te. Mais loko zo salanga pasi ezake ba comédien bozo lemba na koluka solution pona mama linga. Bozo lemba na kokangisa ta ba mbongo bokota mama linga nenga zana autaki kobela maladi autaki kobela esenga balandela ye makasi. Mais nani akolandela mama linga? Mama linga na tina age na wana ana lopango te. Me baba comédien mo basali mingi pona mboka Congo. Baba comédien mo babundi pona mboka Congo basali participer na art ya mboka na biso. Mais comme gouvernement na biso zaka na ndenge mobwe bangwana bazana banda kuté. Bana banda kuté. Mama linga soki esenga mbongo po mama linga zongela maluba na munoko lelo comédien lokwa mama linga loba lisute. Mais bino boyo sela biso ba vantar aya bilamba ba mona bino bolata ka ba guti ba mona bino bolata ka ba griffe ba mona bino bolata ka soki ndengeni so mutalati elamba mabe ayebi ko lata te belvi kuta lata ka mabe belvi kuta sala ka boye bel toza na posa batu basunga mama linga. Na otela bino video ya ndeko moko ye mtas asfongoli kanyoti wana pona mama linga na otela bino video wana soki ba live ya buzoba botondi na YouTube pona ba live ya buzoba botondi na TikTok pona ba live ya buzoba to wana posa kanyoti pona mama linga to luka kanyoti pona mama linga to sunga mama linga euza malamu to bima na ba distraction ka ya buzoba o aleki oyo décor kuta longwe et soki décor longwe pa belvi bozwani soki décor bien longwe pa belvi bozwani bo gagner le côté bozona bino pe le côté mais po ani ko lukaka ko boma mitema ya bato
eza kitoko te. En tout cas, bandeko nanga bo s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager aux amalamu, partager biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, kande na lubaka et aux ala kitoko makasi. Na otela bino to landa mama linga, to landa penza ndeko moko lobaki pona mama linga, eza passe na motema komona mama linga zo lela mwana na ye mema lobezo bimate po anini po alobaka lisusu te. Alors to sungaye aux amalamu mingi. Ndeko koti na chaîne na biso, abonnez-vous, tielanga j'aime, tokutani à la prochaine. Tolanda vidéo. Andolo balem suna likukuma l'essentiel amona ke azana bana oyo ya bokola oyo ya bota bakola baza quelque part bazana lem susu pona ko aider parce que to kyo tika ebo eteza na thérapie o balandela ka mutu nyoto sana AVC azala toujours na droit thérapie pe na rééducation ba aider susu ndenge nini ya ko laxa ko lobande to bandela ka ngona bana à zéro donc zo singa lem susu manque par rapport ya ba moyen et mutema ezo swanga moko ebilongi na ye oyo nde ezo swisanga mutema mutema ezo swanga penza ko omoni bano bazobotama lelo le mosusu baoyebana baso bamoni baoyeba te kia bande koloba eza nde mosusu nayebi te yo ozoyoka nde nini yo moto olobaka liku olobaka su te ozoka ndeni nazoka pasi ya mama oyo ezo utanga na salibumu na ba trompe na ba ovaire na ba matrice ezo utanga pasi ya kuna ezo sisanga makasi na courage bandeko namona ba réaction bino na bino kasi na ba commentaire te vous pesa ba vie na bino ba réaction na bino ba idée na bino toze belé a bozo commenter bozo kanga kana zo loba tozo partager te ngana yepa na bino na idée to partager ensemble bino bozo loba na bino eloko te botiki ngaka boy na zo loba nga moko musapi moko suko na ke longi te vous pesa ba idée na bino ezandenge nini lelo to comprendre ole musu to comprendre ki te to yeba ki te net ngana yebi te ke mama linga lobaka te bandeko na yebi te soki akufelaki mwana te nenge pe na yeba te ke alobaka lisusu te Fan Club, bonjour à toi. Oui, au défi, alobaka te. Au début, bima nanu na live, kende na mir na ngata la vidéo na ocho te partager tout de suite vidéo photo on a ça les capture d'écran, il y a vidéo. Bima awa kendo tala e. Okititi na se autant mwana kufa pe na partager kiango. Okuta kuna pe sous vidéo mususu ndenge autant le même jour mwana kufa ki. Azole bima nanu au début kendo tala bongo zonga. Kendo tala pour kala mingi te na otala tala ta mwa muki après on continue on comprendre le oni na zoloba pourquoi na leli makasi boye pourquoi pas si boye ngamona za bana na bazana na problème handicap na yebi niveau ni ya passe ya koloba ndenge zana bango zo stimuler mwana ifwa loba kaka rien pour lo asale loko to koma ko stimuler ifwa loba so alinge loko ifwa senga yango na maloba kaka na ba geste te to stimuler bana chaque fois siko komona mama kolo boye malobe kenda nango azolela mwana na esa maloba ya mutemezo sukanga mutemezo suka ya ona zo proposer bino toza biso na toza na ba million te toza pe na besoin pese million te mais tokoki ko aider asala thérapie akene na rééducation na centre rééducation ya parole ba la kisende nini ya koloba lisusu parce que eza thérapie mobimba kolanda eza ba séance le mususu ebele toyeba c'est combien de séances à rosala te mais aozala guider le mususu na muto to repona kuna à partir à Kinshasa nga nazana ba membre na nga ba travailleur déjà kuna o bakoki okota na contact na ye mais je ne peux pas faire ça toute seule parce que naza déjà na ba engagement ebele na ma fondation des royaumes na lingi to s'engager ensemble nga na bino parce que azaka mama na nga moko te aza mama na biso nyonso tout ozali awa aza mama génération nyonso tout elle a porté que du bonheur et l'éducation dans cette dans na katia lili wa belo jete sali dans cette communauté.
te aloba lisusu te mama ndeko na nga Tekno aloba lisusu te soko sisi live oke na mire na nga Tekno okuta ba video na ye mwana ne awuti okufela jeune garçon mukolo azolela malobe ebima te akoma miwe ba obino bobengaka bababa akoma miwe azoloba te Iget la kinoise nde awuti koleka nde alobi ke mima asala nini AVC na 2014 nde maloba ekenda yango nalobi le msusu manque de moyens ya kolandela ye mpona thérapie napesi idée tokoki koluka napesaki comme idée exemple tozwi msusu Jenny tiotie en tête ya biso nyonso tu tozala msusu na kati ya live na oyo baolanda live après ya kokotize quelque chose to guider mutu moko a membre fondation des royaumes baki koluka ye ou bien bakoti na contact na ya sele masasi kabamba mpona koluka komema ye na bacentre ya rééducation pour landa thérapie eloko tokoki osalele ya bolamu yango wana azana déjà azaka na ndako te lopango te eloko te vu que c'est une icône de la République démocratique du Congo bazokufa sans lelo bandako na bamapango tosombela na biso ye terrain te place te to aider quand même ya kostimuler azongela maloba na ye parce que tant azaki na maloba nde komisa ye mama ya mokili mama na biso lelo tant aza maloba te est-ce que azana eloko mosusu ekotiselaki mbongo po alia nde mosusu omona mpe ka mwana ne ya mobali wana mokolo nde motando ayele etamo eloko kolia mpo mosala na ye ezalaki koloba théâtre sikoyo alobaka te est-ce que aliaka ndenge nini nzambe o mutu nyonso tu alingi kosoutenir idée oyo okomeli nga na privé na otindelo numéro na nga WhatsApp ubi otindeli nga numéro na WhatsApp okomeli nga mima yangeni naza na besoin kosoutenir idée oyo pe projet oyo comme ça to avancer nango ezala te ka tokoti live to lobby après esili to sale eloko te le mosunga na obimisa mwa 50 mwa 100 esuki ka wana aleka na miniti esili tandis que soki tosangani biso nyonso tu l'union fait la force esala biso bien tobimisele mwa somme moko boye alandela thérapie wana toede ye mpenza tolembi te tokende na ye mpe na thérapie ntina suka topesi ye honneur na valeur. Ce sont des mamans qui vont mourir il n'y a pas longtemps. Elle est déjà fatiguée. Bakufaka noki na facilité tant comme okufela bana na eboye. Mutu mo alinga okufela mwana te. Ata mwana ngwabela kazaza normalité ataza liboma. Mutu nyoto atsatandaka ke yenda kufela bana na eba kunda ye. Metant bakoma akokufela. Na mona akoko na biso. Pasi le kaka ya kokufela bana. Ba corde vocale na enyo surtout pe kendaka za koloba te. Yango bomona même temps to sela kai anniversaire à 100 ans na yenga na mode na Kinshasa jour à mariage ya biso azako lobate pour ba corde vocale nyonso to se kenda akufela bana omona ke biso nyoto to koma oyokele mawa so tali mamozo kele mawa so bengi Kinshasa toni boni koko azana ekaka mutu no azoloba loba sute tia kufi altika suko lobate parce leki humiliation leki ba oba kokai kokangendo ki bakanga ndoki ba oba kokai kolobele mabe ba kolobela mabe parce wane lekaka ya sala AVCT kokola biso malobe kenda na ngoka ya ngumuko ekima ye moko akufeli bana ne nyo presque belé akufela pe abana abota kokola biso ya mobali kota papa na biso za muta mabota bota ki penda bota ki bana ninyo to mibali baza kokufa aye kokufa elo pende lembisa ka ye bien lembaka tango akufela ka jeune espoir na ezala kande wana koko na ya liboso biso bana baluba to yebiso ki mwana na yo liboso po papa biso za mwana liboso te mais aza mwana liboso abotaka na libuma koko na biso donc biso za bana liboso na kota papa na biso pe kota mama biso donc eliwa e jeune indépendant ya ki ko bomé bien tant que jeune a koufi et bomi et sous bien quelque temps après biso koufi na bato balande na quelques mois après papa leki na biso pe ko koufa
po bakomi yoka bango nyonso tu motema mpasi bakomi okufela bana ndeni liwe jeune emema baproblème difficulté na libota tata na ngai ti lelo bato alelaka donc nayebi mpasi akokufela mère de mère ide na ngai oyo oyebi oza mutu na nga est-ce que eza ide ya mabe osunga mama oyo totiela ye ta ba 1 plus na biso tosunga ye asala ta thérapie esalaka bien namoni pasi akomi pasi Manuela akomi Miss Mongo moyen te Miss Mongo malobeza suna monoko te donc voilà la famille je vous aime tellement. On a encore partagé la bino na minute, c'était un peu ça. Zamba pesa biso motema ya bolingo, bokomelinga na TikTok nanga ou bien bokomelinga na WhatsApp nanga 0031 686 43 45 61. Je vais encore me répéter une fois. 0031 préfixe Pays-Bas la Hollande. Au 0031 686 43 45 61. Voilà, so komelinga directement ngamoko na kozwa na ko répondre. So il peut na répondre te na répondre kaka après. So ozana capacité ya koma numéro nanga komelanga kaka na nini na TikTok awa otindenga numéro na yo que oza partant ya participer na biso na cotisation ya ko aider maman Linga à la thérapie na ye. Comme ça moi je vais te répondre et puis je vais essayer de parler à privé avec Jenny azala lokola mutu moko a représenter biso awa na poto po ye déjà za na numéro moko pe extra wana pona ko solo la na public nyonso tout comme ça vous avez contact na ye mais en premier allié, commencez d'abord avec moi, comme ça je vais parler avec Jenny en attendant. Si Jenny elle n'est pas partante, moi-même je vais le faire. Comme ça, on a bien en communication La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.